On m'a dit que l'idée est manipuler biso parce que biso doit pas produire remarquable. Vous voyez la biso ça nini, ils sont diminués. Donc au monde la sauce tali plus pas clip belé. Au monde la plupart ils bataillent na biso monde la biso ça théâtre, ba biso monde la comme sa musique, nous sommes là la gag, so doye balaté nani au sein la bateau ya mtema mawa. Au bala pour ça ba soutenir biso la quatre groupe des artistes de petite taille. Biso monde en photo misalara. Déjà, on a biso, bon, l'ancien là-bas, on a de Colossi pour la Ngolou, tout ça bat normal. Tout ça bat normal, ils ont même de la biso. Tout le monde a les handicapés, tout le monde a albinos, bandoun quoi. Tout le monde a biso peut avoir péka le quoi bango. Donc, et là, l'ancien là-bas, on a le quoi taille, mon langai, pas la complexité. Bon, on a petit d'abongo, dans le kima. Ça m'a dit que on a un côté, on a tout benza, na kima, mais. On doit comprendre, nous parce que j'ai une famille, comment ça me dit quand même j'ai parce que depuis on comprend ça rentre pas cité. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi denda ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette. En tout cas na bela ki tension makasi. Na yokota na YouTube, na kota na Ozana, Pasteur Moïse Abondel pour na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension suicide, bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris. Na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga. Nazali na problème mwana bane kolobate, na bane kokende na orthophoniste. Donc va déclarer que moi na comme handicapé à olobate. Na étant on a ko exemple papa Moïse. Moïse a l'équisi moi la délivrance de l'homme na komi loba. Na yiko témoigner moni na nzamba ya bikamo wa sali na bomo nangai. Nazali na problème mukanda. Toi réponse na zo kaba régie. Na raison mo kezata na sens te. Na ko moi c'est sengo na zo mukanda, na zo pe musala. Donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga toka na nzamba. Na lobaki déjà awa ezali terminus. Bon s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube. Dans un fait bino na moto. Sœur Cathy Moula, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce. Coucou la famille, bonjour, bonsoir à tous mes amours, hein. Bonjour, bonsoir, na fanatique de Flore Makinisi, mes amours, moi je vous aime beaucoup. Merci pour notre soutien Nabino, merci à Mika qui est dans la caméra, pourquoi pas aussi, hein, parce que la malèque on a Yves Pani. Ah oui, mon grand frère chéri Yves Pani, merci pour tout. Merci aussi à Pierrot, merci. La Flore Makinisi, moi je vous aime beaucoup. Élève, je vais mettre mais c'est Igbin affilé. Mais c'est Igbin affilé, merci pour tout. Si j'ai Yves Tilo, le Flore Makinisi, Rabino. Toi, cher ami, les autres, tu découvrir et l'homme, on a bien. Donc, Tozo Yamba, orchestre, le couple des artistes de petite taille, donc je suis là avec eux tu découvrir ma bébé ensemble. Merci à Rachel Toumba, merci à Mireille Ouassa, merci à Nadine Sobolo, merci à Maman Poulagno, Kouflon Makinisa Ningrayo. Et alors qui nous a des gros bisous à toi. Il faut te découvrir un peu ma boy, il faut ça la mara. Donc on a battu belé, bana batanga na bango mais parce que ko batama. Donc on a découvrir bango
malgré pour moi déjà mais Mbappé a besoin il y a attention Nabino Mbappé a besoin il y a Lisungi Nabino merci na kicha pesa bango bonjour na baino na droite nanga na moni maman to trouver la kaba to trouver Jacob maman parce que grâce na bisonde tout ça la papa bonjour maman Boni bonjour Boni santé santé bien ngolanda oui bana poto azolanda yo c'est présenté comme onani et tout comme na Mish Kambamba Mishka maman Sarah Nini, comme orchestre Zani, on peut le bango, pas de comprendre. Bon, dans la théâtre, mais tu as une association, un groupe de petite taille. Groupe d'artistes de petite taille. Donc, groupe d'artistes de petite taille. Ah oui, la monnaie peut être trop, la monnaie peut être de joie. Ok, voilà. C'est quoi, elle est pour sa musique. Selon la théâtre, hein? Elle est pour sa musique. Bon. Baba ni za ba mutu da ba bota manza da makila ah oui da makila da bota manango ngoto mun ke mun ba ninga ba sala pese et pour ça pour venir na sa prochaine na et puis sur goût ça la musique on va le peut découvrir ce qu'on a danser ce chanter bon t'as une idée on sait pourquoi on doit chanter c'est danser. Parce qu'on a dansé, il faut exhiber, moi pas de danse. Si on a chanté, c'est pour faire Mbappé. Pour appeler dans sa mission, mon enfant, mon tout, ça va talon naïe. Vous comprenez? Bon, d'accord, vous dire la vérité, musique, il n'y a pas de la musique. Oye Mbaka, Tobina. T'es mis à la d'être Koyemba, malgré. T'es net Koyemba, t'es sur Koyemba, Koyemba. Koyemba. Notre découvrir. Bon, tu découvres l'émission. Tout ça, là, tout méga. On a dit, moi, Cindy. Oui, merci beaucoup à Alain à gauche. On a mon papa Labisso à se présenter dans l'orchestre. Il y a le petit taille Azal, chef d'orchestre, leader et tout. Faut te découvrir. Bonjour papa. Bonjour, il y a Flore bien habillée. Hein. Oui, merci beaucoup. Toi aussi bien habillé. Dans la classe, il y a donc dans la mode, ah oui, fait ça, mais la tarabalanzami. Merci beaucoup. Il y a Flore. Il a se présenté comme on l'a dit. Frère Grâce, président du groupe des artistes des petites tailles. Ngale mnoka mabande ko nga tu ba petite taille so mikuse o itanga mikuza la area petite taille ngale président la bangoli nazo kama bango ba nende zalaka la musique nabino ezaka musique profane to musique chrétienne donc eza musique chrétienne ça s'appelle profane tout ça la mango culture et art donc tout ça ça chrétien la profane donc awe pays ça milango te ke muto so ko ya na donc aibi ke akoya na ça très à l'aise ça pepele aibi ke na mango chrétien a aux à l'aise. Et la profane, on n'a pas l'aise. Donc, il soit normal. Normal, parce que c'est profane, la chrétien, on est bruit côté. Non, mon bruit, profane, ça n'a profane. Non, c'est quoi? Ils ont mon bruit maté. Parce qu'ils ont toujours, au monde, la don à Armand Boyer. La don Armand Boyer, qui n'a don Armand Boyer, ce qu'on a qui chrétien à Kokaralante. Mais à côté, qui domaine, mon bruit profane, à ma casse. Donc, il faut forcer. Donc, il y a le quoi, tout ça, le quoi. Qu'il tire mon bruit, tout tombe la œuvre. Le roi œuvre, mon bruit, bien œuvre art. Donc tout le monde là ça c'est moi bon ouais. Ce que est ma quatrième fois. Ngai. Bon, ngai ici de la yemba la na yemba mais ko yemba le quoi là tu dois ba vient sur bila filet ba vient la biso ba fani pour pas aigle te biso niveau là donc baba nkoko. Biso de yemba ka moi qui refani ka la ciment tu tsaka moi voir ba leader yo mo ebika ni la dolo. Ouais ouais. On va voir ouais. Moi idéologie qui revendre la kangama la ciment donc qui tokos biso to yaka otsa moi va voir mais on ça dit que mouvement normal. Balo bandi groupe na ministère déjà combien de années? Oui, tout ça déjà 6 mois, 6 mois 9 mois de token. 6 mois 9 mois oui, mais ndi bandi yango ezo progresser, vous bénéficier payam. Bon, le coup dans la à Flore groupe est progresser lango quand même. Bon, sur la lobby est progresser voilà dans la même somme donc ils ont progressé donc errement tomati errement kiti point ni soutènement exagéré donc on soutien ko sunga biso on matériel on bloc belé né iso bomba biso si vous sengeli sungi panal si vous sengeli loboko aide bino bon le coup dans mabete to belé là j'espère tout est le cas internet partout ba mon biso to belé attends soutien monte aux 18 attends appel monte aux 18 donc tous zélandais donc attends appel mon au soutien monte aux 18 c'est côté validé mboko boyebi muke bon pour la valider dans le quotidien blague à part pour valider dans notre quotidien mais il faut que tu peux valider on a mon appel ninga même sous ba canard orchestre
Moi on n'a pas brigade, mais il bien affilé et là OK mais on a quel sauté. Te basali, tout ça bon ensemble, ils sont dans la arena, tout là des poulets, des poulets à la théâtre, tout ça là-bas. Tout mkubwa bankela pe kela pas la carte tout ça on ensemble kela yangani wala ça tout ça ensemble biso tout là donc vous appelle kela donc il va tchaka ba kier il va tchaka ba kier donc on les appelle partout gagnon c'est ça donc tant on y a aux la formation assurée donc au bimi pendant la art nous dans autres ensemble maté il va de coller sur bazalara il va mané ba moro ba de coller si ba auto donc biso presque de zone ça ce innovation là tout alors on a une formation na biso pena en tout cas oui merci beaucoup ba le monde entier ba diaspora ba tous ba libala moka aux arama ko soutenir bande ko na biso ba bazala ba art oyo bazala ba bimisango mais ils ont encore soutien on va soutenir bango pour ba mekamo ko sala pas bana bandi ba kida 9 mois mais bisungi moko ezate en tout cas ils ont na posa ya kosunga balobi to pesa auto zanango osunga ba felin to sunga bazangi ba petite ba pe na besoin ya loboko na bino nzamba osani akopamwa na travers musala na bango to sunga ya pa maman na biso na mona dans le lac na loro journée à noir blanc journée pendant le climat un mer na habité to seli kaka ila kande za la kaka zambi kaka on a ni osela tsumo lo mo po et ça so bien moi lo mo ka mo ke pas découvrir pas talent mais toi la maison ba tu ba kota to ba mona po beti lo mo se petit bango un peu les vieux fala ko luka bino un peu mais il na pas ko s'intéresser na miche nazo meka kobo na bina vile bo bina vile te nyoso ka oyo yebi não sei mas na yo te miche na si na te po na si na ngai ba leader azaku sa leader sonité tant que leader a même déjà bossé que makamoza faut beta kunga leader ayoka bana poto ba yoka bana mona tiba yoka ki a ezali to soutenir bango pour ça oyembi tim so saboé ba mona ki a c'est que bossa ko ba blague faut concentrer au penza et chanson ya bolingo admam yo merci parce que oya bino leader au monde qui Michel Kokate parce qu'on est va soutenir bino pas okata na royemba te bon soutenir biso wana ça tala yo mebi TV TV muta TV fo yemba mais ça bon idéologie mais ça bon mais tala ba moi ba donc Michel est-ce que bina penebe bina ndete est-ce que Lucas bon répéter déjà dans qu'est-ce que bino non oui to répéter est-ce que yemba anzi mona bino moko nzeba biso c'est que leader on forme mais leader et nanzi mwa mwa zo koyemba te na luka ndete fort koyemba lika no c'est no yo merci beaucoup Micha woni Micha ko kala ete siko ba sunga sonde nini leader c'est le moment qui ça fait plaisir bon le quoi chani ba chabe le ka ça tonde ata ba chani to yebi ata bino moko azamo bali mabe la pesi enzoto la kabele motema la pesi enzoto la pesi motema nanga azamo bali mabe balinga ndenge nini balingaka mo bali ndenge nini balingaka mo bali ndenge nini balingaka mo bali ndenge nini la pesi enzoto la pesi motema la pesi enzoto dans ma cabeza lia bravo Michel leader alongo yango ezo ko longo yango te ayemba siko bon na yemba ata nzambe ya lobi ya profane na chrétien tango ngai nakolela na tango ya mawa kaka yo Yesu nanga kombo na yo nde yano kaka yo Yesu nanga kombo na yo nde yano ya mituna na libota o Yesu yaya yaya nanga Yesu yaya nanga ye yaya nanga ye o Yesu nanga ye yaya. Bravo quand même à Meki. Merci Mika pour les images, merci à Piro, merci à tonton Evi Pani, merci à tout le monde qui m'a fait confiance. Moi je vous aime beaucoup. Tout ça comme ça. Mais la monde du rolling pédé la mingi. Oui, la linga pédé la mingi parce que aspirant la life fort. La life fort. On a biloko belé là.
la domaine naé. La domaine naé donc simplicité naé d'abord premièrement. Puis la façon d'être né dans Zalaka. Merci beaucoup Tana déjà. Non, non, les occasions Kutana été. J'espère que la monde il mange, la monde les réseaux sociaux quand il y a ça là comme ça là. Sous ça attend le numéro n'est pas solo là. Bon, ceux qui la big pas dans une enzo. Pas dans la big qui l'enzo, mais travers une enzo. Donc ils ont le problème la roue la Kutana vraiment là c'est donc pour la poste là. Donc la roue peut azali donne là il est fort. Là il fait la force. Ça théâtre. Non, on a ça le théâtre. Vous savez nous la caille pour la minute dans l'orchestre. Exactement. La minute dans l'orchestre ce petit ma solo pe. Mais oui. Il y a on est makamute donc place ça là donc dans les là il y a rien de fort. Merci beaucoup président. Aux en orchestre il y a combien de personnes? Vous savez combien? Tout ça belé hein, toi nombre de 20. Toi nombre de 20 aujourd'hui, bah tu as eu là bon ensemble les lots. Mais ça li que moi empêchement et fait que monsieur qui m'a brisqué. Et on a ba msubatika la msuba ba kiseso, ba masina, ba Pascal donc ba musika pena tout ka to kuta na de tout ça ensemble. Ce qu'on est boya wana soutenir nous na ba transport ba maizana. Bon, premièrement, Ngulu ezaka la maboko ya Nzambe. Nga zanga ingénieur. J'espère là c'est président il pénati dans ingénieur électronicien. Ingénieur électronicien. Donc ça là on peut bien somme d'abord pour ça là au ça là. Ingénieur électronicien la bon ça moi ba pareil donc comme radio, ba téléphone. Moi ma petit rien la zoaka moi mon qui la zoaka yango te permettra que tant sur moi 10000 la kabona ba ninga moi transport tant subi ba ninga pe la volonté la bango moi babita makolo bon ya pena bango moti la carte martyr donc c'est ça on répéter la martyr mais si bo tchadi a son mot ba kota ta c'est là ça sommité ça sommité parce que to le visibilité to nga pas la visibilité to senga pena ba to mte mama va soutenir biso na soutenir biso visibilité tant que loya ba nos moyens au quota. Est-ce que vous avez encadré bien pour bon, encadrement est très tocos. Encadrement est bien. Et ça, moi, je suis carrément frère, donc il je suis une chanteuse. Le quand même ce concert, on est quand même à la micro, on a un problème. Au côté esprit. Et bon, et dans la cas, vu qu'il y a là, c'est ça le théâtre, hein? Ça la théâtre. Au petit quand on continue à faire. Tu veux dans ça la gare. Parce qu'on a dans théâtre, il donne dans la ranane. On a l'andaka. Ma bande. Magasin moi mobile, mais on a l'andaka ce qu'on a. Tu joues à le quoi? T'es bon, il était bon. Dès qu'on a fini de se payer 40 dans mon la caille. On travaille dans le groupe là. Quand dans le groupe là. Na groupe na ye. Kwa ni okota lela banzonzi ngitondeni. Na kota déjà ça là déjà. Ni ça là d'ailleurs tena da baida ba vambata c'est moi ça na ida. OK, ba patito parce que ba te belé ça d'ailleurs ba on ça. Maintenant on ça la théâtre marche quand même. Bon, na mke ka ngolo nzambe vraiment mke kaka. C'est ça rappel, bano bana ma théâtre. Oh, c'est ça rappel nous a aimé les artistes et comédiens. Oui, bon. Na ko ba pété que ba onyoso comme tu m'as évité. Bon, évité ça, monsieur Baninga, mais c'est-à-dire qu'on va faire on a pas Balinga, Benza, na det na ba Bali. Ma banza moko na papa tito, on est encore na papa mbata sala. Donc ça la bagarre, tout va bien on va filmer. Te bagarre qui est sala ka na ba na bi sala ka ko sala ka film mo boya ya Caleb, n'était super ordonné qu'à moi Caleb depuis 2000 combien Caleb ça na ba nada de ba mado moi Caleb vraiment mais ma bien encore le téléphone ba nous appelle numéro ba bengi pe yo mi chizo manqué biso ya tout tourner oui ba benga wata ko za ingate ba benga parce qu'on a théâtre la musique au combiner ngoto bula potikelo au manko tikapel au ti peut-être sur musique au concentrer dans théâtre tenir comme balega to sala ka est-ce que simba ka to est-ce que to cha mutu na moi la musique est simba musique ko yemba musique est simba musique ko yemba tata mika comprendre que dans tout le bala tu obi ko chanter parce que on bête ba famo ba Cindy et le kelabiso donc ah tapa côté te bon on yemba pe côté mais na ye ko la nan non parce que musique na banja osika mitango banja no ba te na yebi de yemba ndesi kwa moto so benga yebi de benga sama be musique na ye ko la nan malembe moi na ko mata pe là c'est que mata musique bon zambe kaka to keka libuso
Voilà, merci beaucoup Michel Minza Mathieu président. Lelo yo soki leader moko babi ke no azwayo au carnet groupe na yo comme ba ko yemba. Otika mako mapela na ye. Est-ce que vous avez un baninga OK na orchestre? Non, la grosse la monté. La grosse monté parce que ils a don. Depuis bon moment na ngai babanda ki dia ko benga président leader na mona ko déjà don. Alors yo mo ne faut yo mo no faut misala na. To na mona ki déjà ba ya don nga na comme pe ko misala. Pe na mona pe batu ba comme ko ya parce bengi pe baninga pe to sangani pa ensemble to kutani pe mais la grosse la monté le bac a ko benga au cas où mo featuring de do sala. Mais que la tikala abandonné baninga na ngala kende et ça pas prêté voilà groupe ça les coups alors on a le raté le balai ka ko benga ngai to sali featuring c'est normal mais OK la tika bande ko la kende wala arna ngai be bon na makila mais tout le monde a pe calé ni mtanda ko soutenir bino mais le penda soutien comment moi pas soutenir bino bo baby ça auto bo ta porte té non et ça juste que to baby ça té parce que bata petite taille pena ki bato ya ba préférer ba musicien mais le pena ko musique ba ngotanga musique ba ki passe bino té c'est comme si baby ça omoni ya fleur premièrement biso mon photo misala et ça bande ko na biso bon na senga na bon na de kolosi pour la ngolu après ça biso de kolosi atika bino voilà ça na bino à soutenir bino bon ba chance donc il y a de kolosi ya soir d'ailleurs moi grâce mon boy na ba bima donc comment d'ailleurs grand leader donc premièrement biso mon on toni pesa la faute poani tant ngai na ba benga ngai sika na ya il faut ngamona misala mais ce que biso mon za so mon to mon complexe moi nini donc idéologie idéologie ya mon ce que ba leader ba ko manipuler biso mon na leader abengi ya comment non boy ba abimisi yo obimi la télévision après ça aller le monde au monde allez le moment mais biso mo d'abord faut demi ça là quand un bon leader dans bengi yo et puis il a kei bon boyoka ni maman content parce que biso doit pas produire remarquable tu va apparaître dans loko mona donc doit produire remarquable donc câble donc il y a ça raté alors tout le monde a la vraiment rarement en plus biso do tambola ba to ça c'est vraiment cas ouais ce que toi d'abord tout le monde boye tant d'autres les garanties là mutu on s'intéresser la biso toi biso mo doit on a succès ma casse c'est mon naturel dans ma salle bino le bande mon ba tout tout la moto yango moni ke e kitsa biso moi si ma mo ba tout moi to yoka la souté donc mon la souté donc va la biso ça nini ils sont diminués donc au monde la sauce la plupart ba clip belé au monde la plupart ba et bataille na biso mon la so ça théâtre ba so mon la comme au sa musique nous sommes voilà la gag so to ba la té nani au so mon yango ngala ba été na me ko benga ba ninga to sanga l'ensemble to vendre sa idéologie to ça la groupe na biso moko ça produire remarquable somme tanga besoin na bino faut cacher mon po ya bien moko pena ya bien aye pena que non a compter billet papa to kei to sel makambo donc l'essence bon donc parce que bébé ba appelle moi complexe ngo ko ça bango nipo on a me kusi mso banga ko affronter ba ninga ngana taille na ngai na ko kate ba osekanga ko yokolo bani bon là premièrement complexe wana ma petite a complexé oui merci beaucoup ya fleur la question là d'abord dans le baboy tout ça bat normal ils ont même de la biso tout le monde a les handicapés tout le monde a albinos bandundu quoi tout le monde a biso peut doit peka lokwa bango donc et le lancer la bande ko nga ba lokwa tay mo la ngai pas à complexité Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambu na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba orphelin ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille nde Maman Mireille moi quelque chose ake baka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela benfirmier bendicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na 1 dollar na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga bazana bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata bazwa na bonne éducation
nzambe alobi esenga kopesa eleki esenga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabitha Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabitha Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Maman présidente Mireille Choubaye ya Jomas Massamba merci maman oyo apesa ke pa bofele atiaka nzambe musapi na lisu. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 tout ça ba tout parce que là qui seulement ba binde comment pas vendre la ndako bimaro tout ngata ko mi ba tal bandate ya da son ya pe moment mawa donc avant la ndako poani avant la ndako tamsuma ko bimaro ba se kaye ba ochola ye balobakazandoki bablomo bongo donc mais tout ça ba normal ça la pas Simon bo basali mulai nga basali nga petite taille est-ce que batu ba rolinganga est-ce que ba bona nga mtu nakata batu donc yango wana nde mo ça bon complexe wana konini mais pour mona kaka biso mo pour mona nga mona d'abord président na longola la complexe mais na ndeko na ngai niche bo mona to dami balé ezaka souvent fleur ata biso mala en boy dans cela tabu to tambola bo to mona musuko ko bangana moto sto bangana nan ah moni kimi nzela mo koti mo nzela mo bo donc o bangana ko to le bangana ça ba kutani mo ba kimi ba banga mninga na e mais tant musuko to mo vanda to mo comprendre que toi ba normal ba maman pe ba tele service que toi ba normal ti ba de gens comme kola ba ni fandi pe to mo comprendre que ça ka boko jenzambe donc yango na osenga na bandeko na nga nyonso o ba la bandako baza nini kubanga te oza normal o vivre bien oza bien donc bima qui n'est que luka sala ate ba sekio et le côté yo sala musala y a pas de son métier qui est bunda sala c'est ça donc merci beaucoup en tout cas message au président grâce à Pessi salut-moi Passi muto so mo kilaza itile ngi bateke soki ba baza mikuse bi baza milai wana ko seka ba mikuse bo négliger bango. En tout cas, nous avons bien importance sur terre. D'abord, c'est une chance. Pas bien, c'est au bazar. Bien, ma petite taille, vous en avez passé au Sony. Au Bangaka, au Bangate, au Bima, au Luka. Maman, Botio, le Cola Moutounios, nous avons mon clip au Luka. So, you can have a Kuna, Yepsanga, Maman, Yepsanga, Yomoko, Ozo Lukate, Ozo Lati, Yepsanga, Osunga, Maman, donc voilà, Kogen Zambete. So, you want to complexe, le Kogen Zambi. Au jeunes zambete mich des présidents du Koloba pour moi au bangala mais c'est pas complexe on va des zamba sala l'habitude ce que yo Koloba parce qu'il pose muto na moni que vous un peu courageux c'est pour longo la France wana au moins déjà boé
okota na ben donc pona tout sans problème parce que baninga na yo oh mi bomba kami yo rasol pona kubima bon ngape za na petit bongo na ndokima somo ndiko na mkusi ngape mkusi mo ofuna kota kote mtu pesa tu benza na kima ba mais vu que to monika yo kimi so kima na kwani oh ezaki sonia complexe ça dit que le monde bisombe tay moko na mimonia sonia vu que moi kokutana ko solo ko sangana yango complexe ça elongo mais ba ope baza ke ba yo ka sonia elongo ezala te est-ce que ngana ozo mobali est-ce que mobala ko linganga mobala ko linganga masa mukuse misha abe moi chérie ne yaza misha la chérie te oh te do solo la te mish ba tu na yo so la chérie oda moi si le quoi Léonard Kinunga alors Kinunga la chérie na e mish peda boye faut la peine la chérie na abe moi si kitoko mish faut loba so la chérie loba c'est pas ça peut être au lukolobi que lui na boso mbali nga bala numéro na auto bien numéro te mais na pe moi si na robala o longa na complexe wala bala ko na moi chérie oui azate présent Michel baby c'est Mich mi quand la biso ne peut pas bala été est-ce pas c'est bien là moi na filmer oté o bando ba ma coloti na chapeau Mika ta Mich jolie fille hein Miss binele ça bois comme kale to linga wawa Mich c'est pas na otala yo mobali nazotala azobenga mobali te azali petit taille te azali petit taille na bombi kana bi azali na bombi kaka yo ya mishi c'est opposé à mishi nele mishi ako mbale so atali una pas tu na Facebook ya couple te toi ka jusqu'à présent petit na eza toi mishi yo mbali azali comment ina te na lo bango ate to iba mish bonne la lingaki protéger base ya comme bagé lukai nani ba ibete poni ba ibete o ya mbali ko ka ba blona elo na mutu na batumi bale no mish azu ala monie gas vraiment lo ka kalese zangi elastique mama Sekolah tangon deni, sekarang sekolah tahun deni. Oh, kalau kita ngelatih kok sekolah tahun deni, eze bagus. Kalau apa dah lazu makasih wo, kembali. Demo nak quartier minuto. Dia quartier. Poto, pomi awon na poto. Boya quartier temna bombi kanyo sona, pa bang luka bagai fuya kan. Ba fuya boino. Na bomba ba musa bolingo Dia pisca lo kwa ida. Na bombi na nga. Tozongela o. Leader tozonga no leader pa mo kamala mo fiancé na leader. Ya Flor, biso a to ngambo. Biso mistake. Biso to ngambo. Ya muninga udalo bagala mo fiancé na ye. C'est bon ngai la invité. Pour le leader grâce, oda muto ko pe mo so bala ko cha ate. Eza bongo pena. Mais basi. Ya le bala John, il faut isanga pe ke nanga pe la chérie na nga. Ngali ndolo ba bongo. Basi moi si la kolo bon. Basi moi si kaka mutu lo la complexe. O linga pe moi si. Flor, moi eza bongo. Moi c'est maman Zanae, maman Zali. Tu avais de la préparation déjà. Mich, longo la idée, ya leader. Yo ton abi mobile non nani otali leader. Mais leader abi ke mère azaka mi ta obala na ye. On a même éclairé abi mi balé. Biso balé. Ya da o ngapa za o yanga. Yo mbale ba moi sine. Bon leader yo otali bondeni. Ah, la tani maman lo ba. Oh, c'est ma kameza ba mi balé. Ma kameza te. Bon, madame Azana madame Azana lingangani naza s'intéresse à la paix donc abi oza mutu normal le comment ni ezate que na banga ote oza mutu comme madame a petite taille toi te aza grand taille on lira beno o tape courage pena be chérie oh idéologie pena solo pena idéologie pena collectif leader grâce oh la fiakula ko la fiakula la mama comment non oui, merci beaucoup, Jancy. Merci, ma petite sœur chérie. Donc, l'idée de nous vendre, moi, les capots bengi yaka. Donc, le complexe. La bengi yaka, la solide là. Attends, c'est ma fille. À mon père qui était, on appelle la bagage, intelligent, banini. Après, on dit, ma, on dit, tu veux vivre un peu Mikolo à ça là.
Avant, tu vas pas citer à ta maman, elle m'appelle. Te amo tsanga paste. Andima ngani. Tu vas à l'aise. Tsanga pela l'aise. Ana pa tsanga pela. Aka makuta ya la parler wana ye to fanda imso na ye. Tsanga pela l'aise. Côté kuna be d'accord, kuna be makambu pe. Makambu pe makambu do. Pe ça va makambu. Makambu pe ezali. Mais Mich dans mon clair. So président lo bayo c'est comme si on s'arrange moi do dans le coteau. C'est un peu pour vendre sa piro. C'est comme si on avait triqué. On va dédé. On va oh ya nga pas ya oh ya nga pas oh ya ye. Ba oh ya nga ye bi oh nga bi pa ye bi. On est kokola, on a na complexe ni bal. Bon, est-ce que ba linganga? Est-ce que na taille nanga pena no ba mutu na changa litoi na babula mbati parce que est-ce que ba na kolela ka. Na la penza coincé. C'est minga pa maman ke oui ko bimate. Ochope zemi pour rarement sokutana haute. Uzuka miko cheka la mishi wale bou. Miati mbuma. Bando ba makasi vraiment ko bimana ngai. Ko kuna be ona taite. Bando ba makasi na mais ko tana koli na putsani bena bi makambu. Nde batinga bi sala vie na yo moza ko sala vie na yango. Merci beaucoup. Avec moi bien ces émissions, il faut tous aller. Faut que mutu nyonso na place na ye, mutu tout fazaka na pona ye. Pourquoi pas bango? La moi, pourquoi pas la mobile. Donc voilà, merci beaucoup de votre biso. Bon pays ça toujours confiance. Oyo c'est pas une émission oyo. On a ma petite taille donc appelez-moi, mon numéro est là. Appelez-moi, écris-moi. Donc vraiment ko so là-bas penza na besoin ya lisungi. Yo bolingo ba lo mich, ka lo bileka pona soni. Mais son bal mo pe boye, olipo kota lo pe na ninga kara mich. Elle est là. Elle mich oza no wana. Bon mais ça yo moko za mbali oyo sura ba jelanga oyo simba te oyo c'est place za simba te tonde na bateka simba te simba pour simba te ngena zala te loko aza c'est on a les maloba yo moko ka oya na e soka simba là non et comme ils sont sur simba te soka c'est-à-dire il y a leki wana on to ke wana so ngena te vous êtes fidèle Mich est fidèle là non ayebi singa za mubali malobi wata mubali mswa ina minute soka simba ke na e. Oh, moi c'est fidèle, boy. Simba, ya fidèle, on kufa pour Anine. Ya fidèle, na kufa. Mbisi wa mwisi kama ikauke sika na wavanda sute, oto wa kufa. Rafani kwa sika ma ezapo, azala abamo, bon te. En tout cas, Mich, elle est très jolie. Hein. Tu sais que tu es jolie, tu as une très belle taille. Il y a Michel. Donc, président, grâce à Dieu, vraiment clair. Tu as raison, il a mis le sous. Faut pas aller à 5 ans pour te marier quitte. Oh, voilà, tu n'es pas encore. Ce qui est le lobby à tenir. Est-ce que vous comptez Balakan ou Balabomeli? Bon, non, les balles sont appréciées, les balles sont comme Banzambi à Pesaka. Un petit peu de trop bas, trop bas, non, toi, tu peux voir la télé. Tout ça, Banzambi, mon daïbi. Comme les balles. Mais on va te gâter, un petit peu de bas lobby. Na bana tout monde na yo kaso moto ko bateka alobaki lobi mesimbité ça quantième de la famille la deuxième ah ba lekino ba petite taille ba grande taille les comment encore la grande taille ah oui ba grande taille grande c'est pas ça grande taille mère pe grande taille père pe grande bon nous ba grande taille quand na dara petite taille ka na famille ka ngamo L'augmentation de la poitrine est difficile. Utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses. Mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une
pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. DiCaprio, ça va? Oh. Benny, ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce qu'on met Sainte-Thérèse. La mission. Si moi exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça qui wana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouine de l'Omaïle mo. Il y a Mundé. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, obosotonga no mobimba. Yango jibe service et sakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh, basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Ça va fier nango ouais. Depuis qu'on a compris, besoin de comprendre, nous parce que j'ai dans la famille, comme ça me l'a quand même mon cousin. J'ai parce que depuis on a compris, ça rentre pas cité. Alors il tombe, alors il tombe. Toi continue boy. Oui, merci beaucoup leader. Tout le monde m'a souka. Déjà tout ça est local qui est très important. Ça que mission oyo pour tout le monde va te belé complexe. On va te belé m'soa on a ngana za mon cousin, ngana za masali ngabo, ngana za ndunu te. Toi biso tout ça kabala ya. Il y a le roi des rois, seigneur des seigneurs. Message dans les années. Oui, message dans les bosso. D'abord, on fait ça. D'abord, il faut leur merci pour l'accueil. Nous avons biso très bien. Message dans les bosso, c'est allé. Bande ko tout au bas la biso. Il y a ma petite taille. Pour ça, pour ça, ça la art, la Katia art. Aya, pour ça la biso, groupe des artistes de petite taille. Ma porte est ouverte. Aya au quota, aya au travail, aya au des cités, on est très à l'aise, on travaille à l'aise dans les mois qui m'y a. Mais ça, j'ai mis balai, et ça que tout ça dans la bateau, il y a un thème mawa. Au bas, pour ça, soutenir Bisso, la 4 groupe des artistes de petite taille. Ma porte est ouverte, producteurs, managers, sponsors, donc Boya, ma porte est ouverte. Bon, dans la cité, Bisso, tout ça social. Tout ça, pour ça que œuvre, la Bisso d'abord, ça n'est que les Bosso. Surtout la plupart. Tout le monde est là, grand pays, pays étranger, ça là-bas, œuvre, biso ce que la Congo, là, surtout c'est la moussa, œuvre la biso pays. Alors là, c'est la bâton, sur Bakonza Mboka, la gouverneure argentine Bilambaka, a soutenu biso. Donc là-bas, tout au bas de la biso, il y a Willy Mouchen, Koda Mboka, papa biso, tout ça. Au soutien de biso donc maloba bien ngona oyo maman Pauline nyoko pa lobaki autant comme une émission maman biso maman Pauline nyongo vraiment nyoko tout ça pour ça la maman talaka bana ba leli donc makambo ne ça donc yangone makambo toi pour ça la bino dans la ngi pe singi et voilà faut pas savoir numéro contact na pour biso ba contacter exactement numéro là contact déjà plus 243 code ya Willy Moucheni 89 15 28 79
plus de 143 code ya uli jeune 89 15 28 79 donc so bo bengi ngai ya mo numéro président donc so bo bengi ngai bozwanga directement donc makambo eza bien Dino Liaki azade ya fali directeur artistique ya fali pourquoi bana poto pesa message tanga pena kongone Dino Liaki ya Dino Liaki ya la leta bala baleli donc toi posa la yo non Dino Liaki donc Dino Liaki loboko babi loboko ya mkusi loboko ya mkusi te loboko ya mulai donc bisiko ozali tanda loboko na yo ya ka ti bisiko ozali tindu donc tozela toza posa et tout est content donc toi la poste là vraiment au soutenir donc attends moi et ça moi bien oui merci beaucoup pour notre ozongela yo Mich message pesa le message ya liboso na pesi to se ngaka disungi na bino so sungi biso te biso moto kokate parce que mtu ba uta musika mtu ba utaka kimbateke ba mtu kisensu ba mtu mumbe parce que beba so ba ya penza musika ba moi de transport vraiment exact so ba ya makopusi na vraiment ça la part tout ça oteka telo monter là c'est bon à tekate je ne t'appelle ça comme bon moi me comme que non tout nganga to ça ga disungi na myo ba bosunga biso vraiment bo sungi te za pas taba mi balelia babi ya Dino Liaki de ya Dino Liaki ya fali babi ya Dino Liaki o ya fali vraiment a fali coupe vraiment so tu me fais ça ka bien tu tiens bino et sur biso vraiment maman bonheur Nathalie Kalonji motema Bill qui tonne Kalonji maman bonheur moi ça Bill maman bonheur Nathalie Kalonji vraiment babi amuluba solo vraiment c'est-à-dire yo mo ka to lela so ti biso mo ki laisser ka biso pe bo se kayo bataba batenge ko mo no bwa kisi bango rasaka ya mine vraiment merci beaucoup ya fleur na bossa qui tam sous basu ba rebate bon la carte ya domaine na biso ya art groupe des artistes de petite taille chaque mutu ala talent na ye tam sous boko rebate mutu ala talent na ye et ya ma mishkaka auti ko bossa na art za lango de tolo baboyo akanga suki akanga très très bien ala domaine akanga suki bien et ça va ndeko mususu pe ba commerçant tout ça pour belé non mishaka suki j'espère au monde ba kalaté donc dans l'ensemble la batapoto on nyoso la pour ça soutenir biso moi ta monga ba mèche ta salon et ça ta moi bien au tinde la ta moi miche ta moi ta côté ya groupe des artistes de petite taille et ça ta moi bien donc tu vas pour ça le sungi la katia domaine na biso tout ça va rebeller dans tout donc faut na skoto bimisango pour les amants bien donc oui, merci beaucoup ton côté manabiso poto to comme na suka oui merci beaucoup na to balandi Fleur Makinisi Salobi asala musala ka pona bino nazana ba petite taille babi sepe na ndenge nzamba kela yo nzamba kela nga Fleur Makinisi asala nga mulai na c'est Kamish na c'est ka leader grâce non nzamba linga bongo te mutu nyonso na vie aza très important nde baza important bana mokili nzambe nda keli bango donc bana ba art na bango Mich kanga rasuki so mono ko sunga mi mata mona mukie Mich ajena ta mo $100 bala osaka mo commerce la mesh ensuite boy bité abeta drum là abeta drum abeta drum elle avait drum ya ma casse ku to le ya oyebe na yebe na sima kakol donc trop pe hotel m'appelle la kakol pe de potel pe avec kakol blague pas bon loquette toi le moga ça sera plaisir aïe 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 quel cas président sera de makambo ezali to za na plateau président mais oui yango makambo ezali moi le mo boye e fa ça appelle biso au moins le sera émission elengi président baya kaka boye hey baya kaka boye mama baya kaka boye mama fusa kuna dobi kinobika mama fusa kuna kinobika mama fusa kuna kinobika Mich kala président na beningana baya kaka boya yona batayo so pesa boye baya kaka boye baya kaka boye mishka mama kaka boye mama fusa kula mais on est Mich amuta soni Mich ali ngopia makambute ma foni ngana mima mazali makambo beleza pesa makambu non la bosse pe Fleur tam to bosala to bisi ya nada yeyo azamo bali yeyo azamo bali Abesie mama Mich yo ba simate etikelela Mich beta ba Mich ko mi sa ba te
Leader, pas de ça bon. Ah, Mich, Wakama. Mich bataille, hein? Mich bataille, hein? Bataille, Wakama casse. Ah, Michel, on a présent, yo. On a fait Michel. Ah, ben oui, on a présent. Nous avons besoin d'internet tout nara. Couleur préférée nous avons. Bon, couleur préférée nous avons blanc blanc. Ah, blanc blanc. On appelle blanc blanc. Donc je doute ma pembe social, la blanc social, la solara bien. Donc on appelle blanc blanc ni makam. Donc président grâce au boti là. T'es non t'es. Là là. Où mais la présidente. Gardez la tête dans ma soeur la maille. Quand tu as tindi dans ma soeur, les gens dans la tête, pas bloquer la maille. Tindi non déjà. Ma soeur gardez dans la maille. Président va tindi déjà. Ma soeur karaté. Président tindi ma soeur va karaté. Oui mais oui, yango ne makam. On a ni plat préféré dans. Bon plat préféré dans les ala lo samadesu. Eh, ben pas Ushima. Donc plat préféré dans le respect na soyez. Oui oui. Lo samadesu ni yango na makam. Plat préféré dans les yango na. Donc moi no linga za couleur ni. Bon. C'est pas pour non pena la neni. Moi si pena la ninga ngapela ba gumu na ngapela ninga. Una yo pena lo so moni o lenga. Non mo na ba kilo de ya fleur de. Ba gumu ba kilo de fleur de wona. Ba kilo de wona. Ba kilo de yango. Ba vimbo mo pena ba kasi do ba mbisi. Do yango ne makambo do. Dans loanga. Ata o normal van acoustique donc pepe les van. Guitare wali. On a été beau. Terrain. Merci beaucoup, leader Mich Yaka. Soboti. Ah, mais tu boti boti venir encore complexe on dit. Moi na teba. Nous moi. Teza ba mtube bazao. Ah, Mich ka bacheko. Non mukurote. On a agi. Te agi mbage agi na lo bango bote mais na moi. Te Mich wa mineur te. To yebani. Wa mineur te lo bande. Acha ko bota na ekokite. Te apa j'ai agi to na de moi na vraiment. Eh Micho, ne tinga bela na mwana, j'ai un enfant moi. Le bande sikoyo na zino temps bota te mo bate ko moi mke. Te apa ça non. Micho a 15 ans. Ouais. Nga za 13 ans. Soko ça dit. Micho ya pas. Voilà agi. Na 13 ans. Voilà 13 ans. Na oza ko ba mbia skala. Ah bon, ah 13 ans. Te lukuta ma bete fleur. Blaga pa ba benga biso. Te fo loba. Lukuta bete ba to bula biso ko ba bébé hein. Bula so ko ba bébé. Babula. Micho ya mkono. Ah, mwenda ko baby sa. Ah, Micho baby sa ko, mwa motoko. Micho ya bongo. Epo maleki na ngati, eso vete. Merci beaucoup. Couleur préférée Michel Darani. Nga bleu jaune. Pourquoi ni bleu jaune la couleur makasi bo? Tenga monde couleur préférée c'est pas rendre yangwana. Ah. So goût na yo, jo na yo. Kuna onengo linga bela jo. So ngo bela jo bo yo mo zo lenga. Te bo na na goûter mais na faut de ka moté makaka. Na goûter mais ka moté. Na ka moté mais ozana mo mutu ah ngapela jo na ngafata mwindu. Te eza ba am sokolo babo nga top mbala pembe. Em somo bolingi ya pembe boya msako munyuko molimo na. Anyoko motema. Ba fi épice na mo na sueza. Faut que linga em sokolo kinga ya noir boye. Ya sa maka. Bala na goûter mais motema ndeka ndi simba ka. Ngoliani. Na misili. Misili nani? Misili na fumbwa. Oui, colonie. Na limbondo na mtabandundu. Oui, merci beaucoup. Quand on est comme ça, là, j'étais avec les petites tailles. Hein. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Surtout, il y a pour nous la complexe. Baza bateau, nzamba keli. Donc voilà, tout le monde a bango bando quitté. Et là, mon leader a dit singa lobi ah là sur notre tamboula. Moi quand c'est pas bien ndoki, nazo bata maté. Baza bikela nzamba sala, photo linga bango. So ba pesi yo mulani ba teke non yo te. Nzamba pas la kanini, nzamba pesi pe mainda keli. Donc voilà, ça linga bien, ba longoli complexe. Bosunga bango bato balinga pena ko sunga bosunga baye bango baza tout que ça la plaisir présent petit numéro ceux qui botindi message pour bengi voilà pour le président moi deux personnes pour comme dire ko photo shit oui la pesi mbotela ngai par mon père spirituel les prophètes de l'ipatient respect là l'église des réveils respect la papa la pesi mbotela ngai là ya nada Master nada, pede nada. Leader gracieux, surtout yazo belé là. La pesi ba mbote la ngai belé na batu tout o ba nga ba soutenir biso pe o ba zo ya ko soutenir biso. Boya to la poste la bino. Donc mon nga dire juste mais c'est ek bina filé ay raté. Voilà, merci beaucoup. Ayamish, moi deux personnes pour te clore. La pesi mbote na mon papa wa Kambanga Eric Wangan na te pa wa pasteur na ngai. Eric Wangan na pesi na église bana seme mbote
on appelle ça tout ça linganga na o baza na o baza to ba linganga te. Bisous, bye. Oui, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de votre mission. Merci. La Bados Balaki Scotché branché. La super promo télévision. Abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Mon numéro de téléphone est là. Si vous avez une émission, écrivez-moi, appelez-moi. Et non, les insultants. Voilà. Merci beaucoup. La Bados Balaki Flore Makinissi. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Mazara Nangaï, à tout moment, avec Flore Makinissi, pour soutenir Kabango. Merci beaucoup à Mika qui était derrière la caméra. Merci à Piro Ipan. Merci à Bébé Manassé Mazingo. Merci à Madame Kadi Lukanou. Motema ya Mathieu 77. Boni Basango ya Denzu Mwana Papa Simo Kimbango. Nous sommes là avec les petites tailles. Donc voilà, ça complexe. Bosunga Bango, Bango Yeyo. Moi le boko na bino et ça la Bango bien. Donc bota la thé, baléli. Hein? Merci beaucoup. Bisous, bye. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangano na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo so bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shije nanga ye sambano na ye. Na ye na bapasi nanga bosabo zambe na yo. Na ye na kosanga nanga bosabo zambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yeso yeso. Undela nga yo. Bisenga senga sanga lona Nale bibi ya pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye Batu bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye Batu bakovanda pe na sima na ngai Nale bibi ya bisenga senga sanga lona ye Lokota nga yeso yeso Lokotanga yeso yeso Lokotanga Jésus Kotikanga ite Lokotanga yoyo Tombolanga yeso yeso
shina mwatiti shina nsambi watsenzelela watiti shina mwatiti shina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi de prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana